mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko. Mbote na bino bandeko balandi ya VOM Télévision na bisika nyonso bozwami awa na République démocratique du Congo, na Angola, na Congo fois tope Brazzaville, tope na Afrique mobimba oyo bozwaka libako ya kolanda VOM Télévision. Pona nini pete na mikili ya poto kuna bolandaka biso mingi na nzela ya bamwangisi nsamu topesi bino nyonso bambote na bino. Ya solo bandeko balandi ya VOM Télévision ezali mbala na bino ya yambo komona biso kasi boye baete soki bomoni biso na VOM Télévision tokobanda koya kosola na bino maimatali mindule na kati ya émission mindule na mokili nde boye biso kombo na biso ndeko bagenda Kintala tozali bongo moko mopanzi sango na kati ya VOM Télévision oyo toye na tina ya kolobelaka kaka maimatali mindule nde na yango bomoni émission mindule na mokili nde na yango esengeli boyeba tina nini VOM Télévision akeli émission mindule na mokili. Émission mindule na mokili eyei na tina ya ko recadrer topé ko réhabiliter ba secteur musical to secteur musical na kati na baindo. Pona nini eko recadrer secteur musical na kati ya musique ezwaka tango mingi na bitando bilenge mingi bamipesaka na musique. Alors ngambo ya musique na biso baindo eza pena ya kobeba makasi nde VOM amoni ete akoki te kotika bilenge bamipesaka tango nyonso na kolandaka baloyembo oyo ezobebisa bango akoki te kotika maya mabe na eteni moko songolo ekobaka na kosalemaka nde na yango akeli émission oyo pona pe kolamusa babeti mindule makanisi pona kati ya kolamuka ya makanisi ya babeti mindule ekosunga bae o bazoyoka bango na tina ya kotombola lisusu makanisi na bango pamba te batu mingi balukaka kokopie kozala ya ba musicien batu mingi balukaka kokanga ba parole ya ba musicien facilement. Alors soki ba musicien baza na bomoto ya malamu to pe baza ya kolamuka na makanisi seke batu bakobanda pe ko adapter to pe kolanda mayantina oyo balanga nzembo na biso bazali kopesa na yango tina oyo émission mindule na mokili na kati ya VOM Télévision ebimi bomesa na tango nyonso na komona kabiso na kati ya itando nde na yango ya moto kota na kati ya bozindo ya manaka na biso ya mokolo malelo te baete na sujet tokolobela tina ya mindule kati na bato tina ya mindule kati na bato kasi yambo tokota na bozindo ya kolobela tina ya mindule kati na bato tokosenga na bandeko ya régie bakoka kotiela biso elema video loyembo ya Tata Matumona Defao oya yemba pona Afrika nde tokozonga la bino. Chéri Vika loposo moino ezali sumutere nakimi pasi na monyokoli nakati samba bibalenga nakaiko pema na mosika nakomitanga nyonso kalata di maloba ya mama natanga moso ya botanga mama pasi akomona yokokatelanga ya ndunda otobokolo bitike awa na motema o bokula katika mokili alana lumumba na kwa mekuma banzambe ya Afrika tokengela Mandela. Alors maître Chéri Vika ame pourquoi baindo banyoko makala mabele na bango ya Afrika po nini Nzambe bapasi oyo mama pasi akomona yokokatelanga ya ndunda otobokolo bitike mawala motemba o okula katika mokili alana lumumba na kamekuma banzambe ya Afrika tokengela Mandela. Mère Lola ya vie makelele Mère Sophia Papado baindo bakolonga kaka utakala na Zanzibare batekanga moindo ngai mwana Zimbabwe Senegal mochana ile degore bakumbanga moindo mosika na Amerika
Afrika nzamba tonisa yo na bomengo kita na yo basalela batongo komobola ya mawa ye mayele ntango ya nzambe bakangisaki mbangu opasi ya boloko profeta moindo bakota mbanza velela yani ya papa Simo mama Mwilu mama Mikaela nalela nga nazali panda ye monyola na kinga makolo ngulu yoyoyo na matisa bendele ya liberte nangu ya Bangkok nga na pelisa moto na ebale ya Saïd Africa, Africa. Hey yo, Africa, Africa. Bauta eva pasi Amerika, basemisa na Sud-Afrika pona bomengo. Bakuti bosami abana Afrika. Baekoti andela na mabele ya lopango na ngayo mabele ya bana Afrika mokili ekotelema Hey yo, Africa, Africa. Hey yo, Africa, Africa. Au Zaïre, sous le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. En Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela. Au Gabon, Omar Bongo. Stio Diboko, Sablé, Philippe Mbafou, Grand Crâne, Béassi. batekanga moindo ngai mwana Zimbabwe Senegal mochana ile deloe bakumbanga moindo mosika na Amerika Afrika nzamba tonisa yo na bomengo kita na yo basalela batongo komobola ya mawe mayele tango ya nzambe bakangisaki mbangu opasi ya boloko profeta moindo bakota mbazavelela yandi ya papa Simo nalela nga nazwali panda monyola na kinga makolo ngulu yoyoyo na matisa bendele ya liberte nangu ya Bangkok nga na pelisa moto na ebale ya Saïd Hey yo, Africa, Africa. Hey yo, Africa, Africa. Bauta eva pasia Amerika basemisa na Sud-Afrika pona bomengo bakuti bosami abana Afrika baekoti andela na mabele ya lopango na ngaye mabele ya bana Afrika mokili ekotelema Hey yo, Africa, Africa. Hey yo, Africa, Africa. Matondo mingi wana bouti kolanda moko alanga nzembo oyo auti kotika biso kaka mikolo oyo tata matumona defao lo yembo wa yemba po na Afrika bamaloba ya kitoko abimisa po na Afrika abwaka bakombo ya bamfumo kimbangu apesa biso to ba valeur ya bankoko nde lo yembo wana ezaka elengi mingi koyoka yango po na ko bénéficier na bamaloba oyo eza na kati wana bandeko balandi ya Vam Television tina ya mindule na kati na bato mindule esenge toyeba ezana nuni bakoko na biso baindo balobaka
kunga kamian ku kansi bitolo elingi koloba ete na kati ya loyembo maloba nde ezalaka motuya kasi melodi te mpo anini tolobi maloba nde ezalaka motuya kasi melodi te moto akoki koyemba ne ntango mosusu maloba ezanga ntina kasi melodi ya malamu bato babini alors mpo na nini bobini na maloba oyo eza na bosoto yango moni bakoko ezalaki liteya mobimba bapesaki biso mpo toyeba ete toyembaka na ntina ya kotransmettre message ya malamu na matoi ya bato kasi te kobebisa na yango mindule ezali bongo maloba oyo ezobalana na ba circonstance oyo ezingeli bato yango tomonaka soki bato baza na matanga mindule ya mawa ekoya wana na ntina ya kokabola mawa na baye oyo baza na matanga soki bato baza na feti to mpe na bisengo mindule pe ekoya wana na ntina ya kokabola bisengo na baye oyo baza na bisengo donc mindule eza wana mpona kobalana na barealité oyo bato bazo vivre na yango kasi lokola biso bato mwindu tobungisa bonzambe soki bonzambe ebebi nyonso mpe kati na bato ebebaka nde na yango mindule mingi pena na kati na biso baindo eza ya kobeba cause eza bonzambe tobungisa yango lokola mindule na biso eza ya kobeba esengeli sikoyo kolamusa makanisi ya babeti mindule kotombola makanisi ya babeti mindule bazonga na bomoto na bango mpona koyeba kobongisa mindule lelo tokomi komona na esika ya matanga mindule ya bakuluna ezobeta na esika pe ya bafeti mindule ya bainsalite ezobeta donc mindule eyebani susu te oyo ebetaka wapi oyo ebetaka wapi oyo ebetaka wapi ezosala pena malamu te tokomona bato baza na kati ya matanga bazoyoka banzembo ya kozokisa bato na badorko nayebi te ezokontribue na kokabola mawa elongo na bandeko to eza komotive bato bakosala loyenge na kati ya matanga donc esengeli pena mindule etambola na lolenge ya malamu oyo mindule ekelamelaka pamba te mindule ezali elembo oyo moto abotamaka na yango azwi yango epai ya tata mokeli nde akobanda kokola na yango sikoyo soki elembo wana eza devie seki obebisi baye oyo bakolanda yo yango tokotala ete na ntango ya kala balanga nzembo ya kala oyo balaya koyemba baloyembo ya kolamusa makanisi ya bato ntango kaka corruption ekoti badevie bango bakomi kobebisa mindule na bango nde mindule ezali nango kaka maloba oyo ezobalana na baréalité oyo bato bazovivre donc moyembi bayebaka capacité ya raisonnement na ye par rapport ya batexte oyo azokoma soki tomoni kaka moyembi alobi parole ya bien parole oyo pene ekotinga donc na bakoko na biso musicien aza mutu moko ya mayele makasi mpo na nzela na ye bato bazobénéficie na kokanga baparole ya minene donc musicien esengeli apusaka makanisi e non kaka mbala moko okoti na studio oyembi nzembo mpe mbala moko obimisi nzembo bato bayoki yango te esengeli kozwa ntango mpona kobimisa loyembo nde musique to mpe mindule ekoki kobebisa société to mpe ekoki kobongisa société lolenge nini musique ekoki kobebisa société to mpe ekoki kobongisa société na kati ya société ntango ndakisa bakomi koyoka banzembo oyo ezotinda bango kokende na babar banzembo ya bolingo banzembu ya bakuluna banzembu ya bainsalite tokobanda pe komona société ekobanda kosala nini ekobanda kokapte maye wana to mpe ekobanda kolanda maye wana oyo bamusicien bazopesa na banzela ya baloyembo yango tozomona kikuluna ekomi kozwa impact makasi na mboka na biso mingi na pai na biso baindo mpo ete musique ezomotive bakuluna na kikuluna lelo tozomona bana mike bazoloba bakombo to mpe bamoya ya bainsalite na babalabala pona nini musique ezo contribuer na kobeba na bango lelo tozomona bomo ya batu mwinde komi kaka mingi masanga mutu akomi na niveau koma koloba ete soki na meli bakwiti na ngana yokaka mutu te elinko bakie musique esai nini ebebisi bango mutu akomi tina niveau bakie na ye na bar pona silisa salaire na ngani nyonso donc monike mutu wana akozala na likanisi ya kobomba salaire na ye te mpo abongisa avenir na ye ya lobi kasi akobanda kozala toujours na likanisi ya kosala nini ya kogaspiller salaire na ye to mpe kobebisa yango kaka na kindumba to mpe na masanga donc musique ebebisaka ekoki kobebisa société sikoyo ndenge nini musique ekoki kobongisa société bon nakotuna ta mwa mutuna moko bino moko bokomiyanola est-ce que oyoka te mindule moko oyo ntango oyoki mindule wana echange to pe bakiso implice moko kati na ezali eza bato mosusu bayebisangaki bango ntango balaya kokola balaya kopréféré beaucoup plus koyoka balanga nzembo ndakisa baredi ya misi
po azo ba ete ngaso na yo ka redi ya miss na ba na zwaka ma mateya moko boale ko pesa survie siko zo sikoyo mateya oyo musicien ndo pesa po batu bazwa e bande ko contribuer na kati ya bomoto na bango c'est que musique ekoki pe ko bongisa bato. Papa Wemba ayemi nzembu ya La Vie est Belle. Papa Wemba lobi La Vie est Belle kasi kozala kitoko ya bomo ezali koyeba koluka beta libanga po etozwa musolo uromona ete ekotisaki makanisa bilenge beaucoup plus na musala pona nini ntango okende kobima pa ya baboti ya mwasi esengeli ntango baboti bakotuna ye osalaka alobake nasalaka nalukaka misolo quelque part. Donc musique wana eyaki kosala nini kocontribuer na kobonga ya bato. Donc soki majorité ya musique ezobetama eza na makanisi ya bolamuki bato pe bazoka musique yango pe bakozala na makanisi ya bolamuki kasi kobeba ya musique to pe kobonga ya musique ezaka kolandela société o bato bazala yango soki pe société ezali mabe nde bokonomona na musique pe ya mabe ezobetama ndakisa biso na kati ya Congo tozomona ete musique oyo ezobetama mingi na kati ya Congo to pe na mboka na biso baindo eza musique oyo ezobebisa oyo ezocontribuer te na message pa ya bato pona nini po société na biso eza mabe po na biso société eza mabe balandelaka ba musicien te lelo musicien ko ekobeta musique ndenge ya lingi l'état rolandela ne yango te kasi pe c'est que l'état azo prendre en charge te na makambo etali musique yango tobi société soki eza mabe musique pe ando beta mezi ya mabe ndakisa bamboka mosusu soko yembi insalité bakokanga yo po nini société na bango kolinga te yo musicien oloba maye moko ezanga ntina na kati ya bato bakoyoka yo c'est que société wana eza malamu siko soki tokendakisa côté ya ba production ya ba musique oyo ezobebisa to pe ezo contribuer te na kati ya bato to ezopesa message ya mabe bazo produire yango makasi mingi koleka ba musique oyo ezobebisa bato na nini leo to mona musique oyo kanaka mingi na mokili eza musique ya bolingo musique oyo kanaka mingi na mokili eza musique ya koyembela nzambe soi-disant musique oyo kanaka mingi na kati ya kozana biso eza musique oyo ya babilengo balingi mingi bomo ya malangwa bomo ya komelaka babangi bomo ya komelaka ba cigarette o bambengi bakomba ba pop smoke po bazolandaka bakombo ya ba musicien ya Amerique bazosalaka lolenge wana ya komelaka ba cigarette au moins pe mutu munda pe akomi komibenga ngaza pop smoke po nini azo adapter to pe azo copier lolenge azomona ya ba musicien po musique o ezobebisa bazo produire yango makasi mingi kasi musique o ezobongisa o ezopesa message eyo kanaka te bato pe bele batiaka yango kate po bamona yango eza na baserie moko boye donc na kati ya bar ton muta fanda zoka musique wana na ebité sera le continent somba ba bouteille ba ebisi ke bongisa avenir tango za elenge lisese ya bakoko le bayeba ko batela po lobby tango kokoma mokonzi to po kokoma responsable okobanda komisunga na oyo lukaki na ebité soki mutu wana kobanda koza sora zumbongo akendaka na bar pa somba masanga te musique o ezobongisa ba produit yango makasi te mais musique o ezobebisa production yango eza makasi nyonso wana cause eza nini cause ezali mindele po nini nabi mindele batu mingi balobaka bino vuva mobonaka ko attaquer mindele oui Papa Wemba tanga bandaki banzembo ya malamu tango kaka ke na poto ba PC bilamba akutani na Papa Wemba tanga ye na konga komine saper batu bakomi ko copier mingi na sap bakomi ko yoka message na ite Bob Marley azaki révolutionnaire ale ko yemba banzembo ya kolamsa makanisi mais mundele amemi batu mingi côté ya diamba tango baotanga diamba baotala Bob Marley pourtant message ya Bob Marley ezaki diamba te ezaki message ya révolution pour na kolamsa makanisi ya batu mais batie beaucoup plus na côté ya makambo etali diamba donc eniko bake esengeli biso batu mwindu tozala mayele makasi po mindele balandelaka biso tango nyonso surtout na musique so bamonika ke musique ekomi koyemba malolenge moko ya malamu bakoya kotia miso soki bamonika ke batu bakomi koluka kolamuka bakoya kobebisa musique yango moni ba producteur mingi bakoma kokomana ba texte apesi musicien ki ndeko yembela texte wana na kati ya texte yango pe ba insalite buzoba na kati donc eza malamu te yango tokosenga pe lokwa tozokene na kati ya émission mindule tokosenga pe na bandeko ya régie batiela biso loyembo ya lisanga ya Nzakomba avenir sima tokozonga na bino. Oezali sanganta kwa bilenge ba pesi story.
esika nyonso bake koluka musala balinga mosusu mosala kodenda na kati ya quartier mwana kuna lali bapongi mosusu ake kobeta dame mwana mbongo akelasi ekosila se na loyenge oza kolekisa tango na yo soki pokwa ekoki baninga bakendaki koluka mbongo bakomi koluka basi kosakana na mbongo bamoneli pasi bakobomba te bakobatela te po babongisa venir mbongo na bango ekomi ya loyenge Kinshasa mobimba ya bango tule barakine babwate hotel bamaya vindu basokola yo komobola oza na rien olingi kolata danger elamba malonga eza te okomi bidefa de fao bilenge baboidoli ezala ya baboti ezala babulutu matoyi bangoki na bino etalese bino bomoyi na bino esimba mina maboko na bino miso ezomona matoyi ezoyoka loba ete mayele ezanga bino bilenge ya lelo bobitala malamu bokomona ete nyonso bokosala lelo eza na ntina te baninga bateka kasi lelo yo basambwa baluka kokende mikili kasi lelo yo basuka bateka mabango pona koluka na poto akoma na poto loyenge ya mikili elata ye soka abosana kalisesa bakoko eloba ye batala kwanga tango babotino bazali nanu na bamoy alati veste simi malet libumu munene na bapantalon ya taloniti kuda uti mosala babandera uti polemikia ya mizikia akangia zongi na ndako akomi owelela fufu na baleki na libota mokolo azanga ntina oyo suka zoka sinon depuis 2001 oluka mosala biro kutu mona nakate balobi sala mosala maboko yolingi te ozala kende na 30 ans lelo komi na 40 ans lisola mosala maboko yolingaka te kasi tata boti yo atangisi yo na mbongo bilanga kimobange ekomi koya na nzoto na yo mpangi okomi kozela tata kufa boyo zwa lopango baleki bazwi yo ndoki na famille yo bimincho obota bana misato kuto bokola kapin mwana liboso otinda epai ya koka bokola mwana mibale tata mwasi ma obokola mwana misato otinda epai ya mama lekino obimaka nde na 5h ozongaka se na minuit sola masangi éducation ya banoki patin oyo tata ya lolenge nini oyo tata ya lolenge nini oyo tata yuma Bouger, danser, qui met sa matata, tout son nigi, ça, tout son mini, ça, moto, le coup, la
malamu polo bina upeza la malamu oki matondo mingi na bandeko ya régie wana bouti koyoka loyembo ya lisanga ya Nzakumba Avenir tulobaki ya musique ekoki kobomisa to pe ekoki kobebisa siko genre ya musique oyo bamaloba ya musique oyo bino moko tango boyoki yango eske eyobebisa bato to ekobongisa parce que tango moto aloba azoka loyembo ya boye ekotinde na makanisa oke na bar te ekolika te so ake na bar abimisa yango mbongo ebele ekotombola makanisi na ye bakoluka donc musique musicien aza wana mpona kosunga bato na kotransmettre bango message donc loyembo eza message eza sentiment te bat mingi baosala yango sentiment mpo baozwa yango lokola eza eloko moko boye kaka koki kosala yango te eza elembo bato babotamaka na yango soki oza na elembo ya miziki te luka osala mosala mosusu baye baza na bilembo ya miziki balanga nzembo na biso bozwa conscience bolamusa makanisi na biso makanisi na bino bolimbisi botombola yango mpo na makanisi na bino soki eza kotomba mabokosunga bandeko balandi oyo balandaka bino ekotomba malolenge nini kozonga na bomoto na yo yango tomona tango tokomaki na tango ya président to pe kondo président Mobutu Seko Kukungwendo wazabanga président Mobutu tango asali politique ya recours à l'authenticité lokola président Mobutu azongisaki biso na bomoto na biso lokola président Mobutu azongisaki biso na ba valeur ancestrale na biso musique pe bongwanaki parce que censure komaki kolandela musique makasi batu bakoma koyemba banzembo zanga même na message mutu ami koyemba nzembo bazamba zamba donc ezanga tena message moko te o mutu ko bénéficier pona nini lokola tozongaki na bomoto na biso pona bango bamonaki lokola musique esili mais est-ce que na soki batu bazongi na bomoto na bango est-ce que na période de Mobutu banzembo ya koyemba ezangaki te parce que tant Mobutu a déjà recours à l'authenticité bino ba musicien beaucoup ya ko appuyer siko Mobutu na koyemba ba loyembo oyo ko sunga sikoyo Mobutu po message na yo wana ekota na kati ya baindo nyonso mais bosalaki yango te mais comme akinde na mwa tango tomonaki tata Kiamwangana ayembaki nzembo ya na komitunaka kasi mundele lokola alingaki te likanisa tata Kiamwangana eyokana na baindo ayekokela filme ya bakanza po abimisa mosantu ya mutu mwindo po loyembo ya tata Kiamwangana ezwa impact te kasi ezaki mutu ya makasi po tango yoki loyembo wana recomprendre ke ya ba christianisme ba biloko wana eza ba biloko na biso te sengeli biso tozongela oya biso tozongela ba valeur na biso donc tokobalana to pe alingaki abalana na message ya Mobutu na tango wana lelo pe président de la république alobeli état de droit. Est-ce que les musiciens bazo soutenir président de la République na koyemba banzemu c'est état de droit que kopegisa moi si kotambola na Egypte ya mukuse kotambola na brankase na balabala ezama bebo yembi yango na banzembo pona koyokisa bango soni est-ce que bozo sala yango est-ce que ba texte kaka oyo ya ko développer ça ba texte ya bolingo tiens est-ce que ba texte kaka ko développer ça ba texte ya kikuluna te ba texte ya conscience pona ko pesa batu conscience kulamusa makansi ya bato makambo eza ebele yango moni ba musicien soki bo balani na lolenge oyo musique esengeli ezalela tokosunga mboka bitumba eza na este lelo ba musicien baolobelaka yango te ba musicien bazoyembaka tango nyonso ba texte kaka ya bolingo ya mwasi na mobali mais ndenge nini bato baotiaka na bitumba bozo motiver ba makanisi te tozana balanga nzembo bayebani makasi tango bakoti makambo yango bato bakotia yango ka donc ba africain esengeli tolingana bato bakosala ete tolingana ba musicien bakosunga pe biso na kopesa biso mateya ya tolingana boyemba banzembo po elamusa makanisi na biso yango moni Bob Marley ayemba Afrique tolingana yekuta azalaki na ye na kati ya Afrique te azalaki libanda mais ayembeli ba africain tolingana botanga ba texte ya wana ya nzembo ya Bob Marley abake ba africain esengeli tosangana yango bandeko ya régie lokola tozana bino oyo eza émission mindule botiela biso loyembo ya Bob Marley oyo alobela Afrique tolingana nde nsima tokozonga na ntina ya bosukisi manaka. Moving right out of Babylon, and we're going
proving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah, has it been said already? Let it be done. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the Higher man. So Africa unite. Africa unite, yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for its greater than anything. Unite for the benefit of your children. Unite for its greater than anything. Africa, await its creators. Africa, awaiting its creators. Africa, your life will rise on a soul. Unite for matondo wana touti koyoka Bob Marley oyo mpe azalaki nde tolobi révolutionnaire ayembaki nzembo ya baafricain tolingana bino moko bolandi yango na baye oyo boyokaka kota wana te na baekri mpe eza wana bakomango na se bokososola mai oyo alobaka. Donc bamusicien tosengi na bino baye boza bastar botika kobebisa bilenge mpona intérêt na bino mpona corruption botika kobebisa jeunesse bilenge baza na bosenga na bino balanga nzembo bomotive bango na malamu kasi te na mabe yango tokosenga na bino botika kobebisa bilenge ke bokende kosilisa mbongo na bino na babar bokende kosala kindumba te kindumba eza eloko esengeli bino bamusicien botelemela yango na baloyembo na bino bakobundisa bino te po eza mosala na bino kasi bakonzi mpe ya mboka oyo tokosenga na bino na ngambu ya censure bokoba bolandela pena musique botika musique te tant botika musique na laisser aller ezobebisa ezolakisaka mboka na biso eza ya kobeba botika na laisser aller te ba MPR ba yembi nzembo ya nini tosali te lokola ebalani na ba réalité oyo tozovivre boluki kutu bokutana na bango mpona ko censurer bango mais oyo bazoyemba banzembo ya mabe bozoluka même pas bango soki baye na batexte na bango yambo enregistre nzembo esengeli bino nde boyesa bango ke maloba oyo longola bato baza na posa ya koyoka yango te tia maloba na ndenge boye eza mosala na bino parce que na mibeko na bino botia kuna ya censure boza wana mpona kolandela musique oyo ezolobela buzoba lelo baclip mabe na baclip tomona baimage mingi kaka mipende ya basi donc ezolamusa makanisi na biso te. Alors tozwa conscience bamusicien biso mpe peuple tomipesa mingi na koyoka baloyembo oyo elamusaka makanisi ya bato mpona nini tata mokeli oyo asali likolo na se asalaka mpe na bamusicien kolandela periode oyo bato bakutana nango to mpe periode bato baolekana nango sikoyo soki bato boza ya kolala bokobalana te na musique ezoyembama kolandela periode oyo bino boza na yango. Alors bamusicien na biso peuple bilenge tolamuka émission mindule na mokili ekobanda koya koswa na bino makambo ya ebele kasi mpona mbala na yango ya yambo nde na yango tokosenga na bino ntango nyonso bolandaka émission mindule na mokili mpo ekolakisa bino makambo ya ebele matondo mingi na bino baye oyo bozalaki bongo na bitando na bino na ndaku mpona kolanda biso soki bosepeli na émission botikala wana toujours branché ya kolanda émission mindule na mokili pe matondo mingi na équipe technique ya VAM télévision bino bosungaki biso na kolekisa biso kitoko liboso ya bitando matondo mingi na Tata Kwaku matondo mingi na Mokambi Ndombele matondo mingi na Cordon Kivuya pona nini pete kozongisa matondo na DG na biso ya VAM télévision pona yango biso na bino tosukeli awa nde tokosenga pe na bandeko ya régie basukisa biso na loyembo moko ya kitoko matondo mingi tokutani na manaka oyo ezali koya.
kozala lisusu boumbu na bango te kolanda lisusu makambo na bango te kozala lisusu na nsima na bango te kolanda lisusu makambo na bango te 100 ans epoki africain lamuka insecte epoki africain telema 100 ans epoki africain lamuka insecte epoki africain tobunga kitango molai tonyokwa mitango molai tobeta mitango molai boumbongo eumbeli tango molai mwana yoka ndeko yoka mpangi yoka africain yoka mondela kanga biso na 1491 esengaki tobika na 1921 lelo tokomi na 2021 ti lelo mantala biso eza na 1921 bango balingi kotiko te bango balingi kokende te bango balingi kobima te yango balingi oyeba te mwana yoka ndeko yoka mpangi yoka africain yoka soki tosali makasi te mondela kobima na afrika te soki otubi esende te lianze kobima na nzoto te totelema totelemela mabe tozwa conscience totelema toboya boumbu yango kozala lisusu boumbu na bango te kolanda lisusu makambo na bango te kozala lisusu na nsima na bango te kolanda lisusu makambo na bango te 100 ans epoki africain lamuka insecte epoki africain 100 ans epoki africain lamuka insecte epoki africain moto akanga yo akoya nde kofongola yo te moto akosa yo akoya nde koloba bosolo te moto akweyisa yo akoya nde kotombola yo te moto akabola biso akoya nde kosangisa biso te esengi tozwa badesizio tolongola nanu confusion mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko mikili misusu bato mwindo fungola na monoko nakotuna kantina mpo basala biso moto mwindo